biso parole biso mafuta. Mama wana azaki na mwambongo na ya préféra ke sombela biso bilamba. Mama wana lingaki bana ne bazala propre ba mona na miso abatu. Yaya, yango boni ko zanga ba valeur liboso mama bozana bino pe ba première dame te. Bozana bino pe ba première dame te, bozana bino pe ba mama Denise te. Eh yaya bozo tia la mama Lolende on dirait bokoma ki ba première dame. Bozana bino pe na ba mibali ya ba ministre te yaya. Eh botambola na bino pe na ba garde du corps te yaya, ba fière ebele boye, bo négliger maman aboti yo. Bino boye bi valeur a mama te. Soki bino boboyi mama wana nga na ko préférer mama wana akomata mama leki nanga. Po nga na perda mama leki, nazaka na mama leki te. Na préférer mama na komata mama leki na ngai. Bino boye bi valeur ya mama te hein. Boyebi valeur a mama te yoko nozoko katuka tu fina yo zoba nyama kizengi muto ayebi valeur a mama te nyama mbua yo zolo bakatuka dongi yo lingi bafinga ba mama tala zoba ya mwana mwasi malédiction oyo tala mwasi alala na ba mari de nuit no yo linga bafinga ba mama za muto ko respecter mama za muto ko pesa valeur. Boni ko bana ko sakanela ba mama boy pona ba réseaux sociaux. Non likolo ba réseaux sociaux to koma ko mona batu nyonso batu pamba na mama aboti yo. Na biso balu ba mama zalaka neka na raison. Mwana zalaka na tort. Oyebi na yebi petite na nga moko. Petite na nga na tout souvent ba dai ko loba na nga liloba moko abi yaya. Ata yo soko ozali na raison oza na tort et tant que oza yaya na kopesa na nga yo ka raison na okosa bino te petite na nga wana banda oyebisa nga liloba wana toujours mangusta liloba wana banda kopesa nga ngo souvent omona bi mama yaya atoza no na tort du fait naza leki na kopesa na nga yo ka raison na komikitisa kaka poza yaya atika ko yaya mukolo akotika la mukolo si koyo combien de fois maman a chona mokili combien de fois maman o ya boti yo combien de fois maman o ya souffra pona yo yaya atazaki mutu aliboma me akolisi yo apesi yo vie akokaki de pe komela chloroquine alongoli pe zemi wana Ameline pe chloroquine, Ameline pe nivakine, zenyo la pe keiku, obotami na yo pete. Aoka ipe koke na zamba bwaki yo pe banyama balie yo. Me mama wana souffrir na bomwana na bino tina de bokomi lelo basi boy. Apo telemeli mama aboti olobi enyi nango. Ngaso meki na kofinga yo. Ah, mutu yozo swana ne mutu amema yo pendant 9 mois. Muto mema yo pendant 9 mois. Mais yaya, si kozo senga bolimbisi. Eza likamba ko senga nga bolimbisi te. Eza nde likambu yake. Mama oyo aboti yo. Mama ba respectaka ye. Mama za nzamba mabele. Même tata nzamba lobi tobanga baboti na biso. Muto amemi yo pendant 9 mois na libumu. Abombi yo na kati ya libumu na ye. Soka zalaki ndoki. Kasi akopeso pe kindoki. Si kwa aboti yo akomi ndoki. Aboti ka ba blague ko. Oyebi bino bato bo respectaka ba mama te bo pesa nga ba méchant. Nga na tia makolo na poto la bi mama na nga tia konyata poto. Mama na nga yaka poto kala, poto ya ba 70. Mama na nga yaka poto ba 70 na lobi wana ezaka kala l'époque ya papa. Abosana na ye poto, il faut sikwa ya sikoko vanda. Na sima ya bana na ye, mama il faut vanda na poto. Lelo mama na nga vanda na poto. Tranquille yaya. Ata na pesi 1 euro te na yebi kaza na mwa mbongo ne na banki. Kutu ngane mnazaye mo mama abwakela nga na mwa sanjoka yo. Moko elengi ko gérer carte blé ya mama. Moko so na zi carte blé ya mama na biso yaya na zonga mwana. Soki na zi carte blé ya mama na biso na zonga ka mwana yaya. Wana na kimi na wana carte na koti na restaurant yo kai okozongi sango na intérêt nga mama
Mama zelengi ya totika ko. Comment ba no finga mama moboti na yo? Yaya ba koloka bino. Koloka ezali liloba. Lilobo eko bima na munoko ne ya umte koloka bino. Lilobo eko bima na munoko ne ya umte ko détruire bino ba vie. Yayo bandaki ozalaki na sommet, ozo comprendre vie e bambani. Akolokela bino kana kaleso ya lataka. Akolokela bino kolaka bino kana sama kolona ye. Akolaka kana muchopo oye memaki bino, oye bimisa ki bino yaya. Mama ba pesa ka e valeur. Soki mama zo solo la air moko kilo, obendi mama pembeni. Ah mama. Mama biso, po nini boye. Biso tout ala ba mama. Mo po mona mama peso lingala moko. Na yo moko vandi mutu esui. Mama pe mo mama biso maloba. Encore biso pe mama biso aki mutu munoko mama biso so azalaka o aza jeune fille lo. Ya rando mbele beta ya niveau. Alinga zala pa kote lo pe rando ya okoka ete mama mulubo. To benga ke mamu muluba. Mama pasa mamu muluba. Aki munoko sikoyo omona peso lingala moi des jours pe na kangele pe kanda pe na komi pe nemi na omona kana va après toi ça ka mama wana peso lingo bondela encore mama so peso lingo bondela za fière so benge na téléphone wana nani ngabi mama boni ba sembla boyebi ke zangai oyebi ke na okokala nemi te mama pardon limbisanga kaka yaya omona komo flatter mama na kena otikelo liputa ya super na yoka ye nazana besoin na ngote papa na bino aso latisanga super yaya mozo mona na flatter mama na ngape to solo di to bani ma solo mwana mama il faut azala camarade na binoti et si tout bino bozala na mama na bino azala nu jeune lokola bino aboti bino na bu jeunesse nyonso aboti bino na bu jeunesse nyonso yaya so tali mama na bino bozaka neti baninga on dirait ba camarade aboti bino na bu jeunesse encore biso bana baluba omona boy mobali yango abotaki tamusu na 14 ans mama batu mama ngo azala ndumba azala muyibi aza mama na yo aza mama achona mokili il faut du respect ba réseaux sociaux bana ko sala te ko soki pendenge nini te wana lokuta luvunu faut bon respecter mama na bino faut bon pesa e 1000 respect. On a fini, na sengi pardon te, mais na sengi ba maman na ngai, on a zara bango pardon. Yaya, maman oya mema pendant 9 mois. Tawa mema ki on a libumu na pendant 9 mois. Ba maman wana bazala ki wapi. Soki yete, ba maman na balinga ba yeba yo. Yaya, baluba tozalaka na coutume. Il faut tout le bar la vérité. Et ça te parce que tu commences à sambe là, oui, on prie, tu as lien à coutume, mais il faut te yebaka. Respect, il faut que tu mikolo. Et ça te kanyi maman no bete mutu, après la simanango lobi ke, parce que coutume, na kata lien coutume, yaya ozomila, bozomila tisa maman na malédiction. Et puis, pardon, boko senga maman na bino, faut fouka mama bolongo na se. Maman na bino fa fungola motema. Sora fungola li bino mitema te ya bo comprendre ba kanda ya ba mama ezaka ndenge nini. Nous sommes des baluba. Toza batu ya ba kutimi bato ba bikile bele. Na biso baluba ba finga ka papa te babundisa ka papa te. Ba finga ka mama te babundisa ka mama te. Soki kaka mama bakole la vie na bango mobimba ma chérie. Soki kaka par exemple ndé biso baluba tozalaka. Peut-être mama bimaka na mobali moko boye. Oh erreur. Bango pe babimi na mobali wana liwa. Fo moko na bino akufa. Pour comprendre que toi bato bikila. Toza bato bikila. Mama sozo soana bokilo na tchaka ka mutu na se. Mama kota la bokilo na misute. Pour mona que toza bato yo tozo kola me bazo l'acception ba coutume. Comment nous les louba tokolaka.
ata kutu bakongo kutu c'est plus pire bakongo barespectaka baparent makasi ngala na mobali ya mokongo bakongo barespectaka bamama na ndenge akosakana te. Comment tobanda komanke bamama respect pona nini ata mama ngo asala bino mabe moko boye ya il faut pardonner le parent baza aza mama il faut kosengele bolimbisi il faut koyeba koma komikitisa devant moboti. Comment ngai nazomona mbongo mama na nga alalaka nzala mais arrêtez. Comment nga namonaka mbongo mama na nga alalaka nzala sikoyo soki mama na bino alalaka nzala aliaka bien te bosoki paka na ye te sikoyo kaka bato ya balabala nde bino boopia valeur bamama wana ya balabala bino nde boopesa bango valeur. Ta maman qui t'a mis au monde azo lala nzala azo souffrir. Ah mais arrêtez les filles bozo déconner bozo déconner yaya natala petite sœur nanga nabi la femme en poche maman mso fois ya ko vana na poto maman on va na sous Afrique te parce que ba âge ezokende et comme ka malade oyo kisi oyo kisi oyo mais depuis maman za na poto toi tranquille oh somba bo ezalaka lisute to si to ebika maman alinga moi super nae oki osombele otongele patayer o pese super nae maman alinga moi mafuta nae osombele mafuta nae maman alinga bo moko zapeta na moi chweke o salele virement na compte. C'est ça, c'est notre maman. N'a qu'on néglige maman la ngate arrêtez. Avant nous na banda qu'on respecte ma maman ya libanda, il faut d'abord na respecter maman à Botinga. Il faut na respecter maman à Botinga. Faut na respecter maman à Botinga. Ngala kama kana réseaux sociaux ozo mona mutu bazo ozana mama bazo finga ka mama no nyos. Ngala lobaka mamo yanga yaya obando fingela nga mama nga di lundi au mardi ti o finga mama nga wallahi yaya na koloba tata nzambe limbisa ngai yaya na matelo avion na kepe na village na ko matelo penza avion na ke na village bota pote bazu live ba o signaler ezo kata ngwa bota pote ezo kata bota pote s'il vous plaît live ezo kata nga oyaka ofinga mama nanga mama wa nyoko mapona nga yo telemelaka mama nanga yaya wallahi nako kendelo pe na village penzo yo kakawana na village yaya okolia kan sonda penzo yo karake ya fesi penza comme ça otiki eteyo mama nanga sikwa sui kimia na yebi ko toucher souté sikoyo na linga kotu te na mona mama na ngande papa kufa comment maman souffre pour na biso comment maman na nga souffre pour na biso comment maman na nga teka super na e pour na biso maman teka bijou na e pour na biso poto lia to sepela to continuer classe c'est une dame pour na ngai maman na nga c'est une azalaka première dame du monde. Pour nga maman nga zalaka première dame na respectaka ekole kanyonso parce que c'est grâce à elle natanga classe, c'est grâce à elle yangwana omoni to sepela lelo aya na ya fana na poto atala na télévision aki parabo atala ba koko na ye abetaka gauche droite avanda na ye. C'est ça l'amour bolingo ya mama na mwana. Mais c'était maman na yo zo négligé ozo ba valeur à maman na yo te o comme si maman no lokwa mbanda maman na nga sala kindumba yaya soki maman zo tambola malamu te me pesa ye me luka maman na yo solola na ye lukela ta maman comex solola na maman. Et si tu es ba maman misuba za lokwa ba jeune fille yaya maman ba kondana ka ete ngai na kola na éducation ke na ko pesa maman torte. Quand elle a dit que na ki na petite na nga moko ya banda ekoloba na nga ke atatu yaya
atoza na faute nga na opeso réseau poza mokolo eloko ane frappanga na mutu petit na nga mangusta loba na nga we tikala nga na tête abi yaya okoki osala ngai olobi ogangi tant que oza mokolo je te respecte tant que oza mokolo oza non na raison na biso baluba mokolo aza kaka na raison ata mokolo asali mabe na kopesa oka raison mais na suka nango na oya kosolola no yaya est-ce que okoko accorde nga tanto solola yaya omoni eloko osalaki ezaki bien te nga ndeko no na souffraki alimbisanga c'est ça. Combien de fois maman a botinga? Ma maman peut des fois au moins appelle maman pas bête le rando, hein? Mère pas fâchée, agnate le rando, mais aza maman, faut du respect, aya. Maman wana mukolo akozala te na mokilo boye ba valeur na e. Bo bandolela, maman abiso aza soute. Kane ngozolo bake, ata ba nyatie na voiture ya ozo kosa. Omoni maloba yo zo bimisa wana, keba ekozongela yo. Bozana maman moko aza gentil, poso lobi alakela bino aloka bino, ya yo kolela. Abando lakela bino azolamukela bino na katikati ya butu, abetela bino maboka na butu yaya, boko beba. Maman na bando lakela bino, boko beba. Okomona na ba commerce ozo sala nyonso ekwei. Nyonso bozo sala tombe na mai. Nyonso bozo sala na ba réseaux sociaux ngo muta otala bino liswa zate na ba réseaux sociaux ngo nyonso zo teka kwa ipiu bino bo sakana na mama mama na lakela bino mama na bino aza gentil na malobo yo pesie aza gentil aza penda boboto mama malamu na oyebisa bino bon akolakela bino alokeli bino alakeli bino penza loki bino abimisi maloba ya mabe ke bino na yebo koko mela mai kopo moko te est-ce que yebi ke maloba o nanu yo lobi ke mama na préféré kutuba tutu ata na mutuka est-ce que yebi ke na biso baluba tant que obimisi maloba na munokono oyebi ke okoki su komela mai kopo moko na mama ya bino te oyebi est-ce que yebi ke yona mama na bino bokotala na lisu na misu te parce que singa ekoti déjà na katikati wana maloba ya mabe singa ekoti yaya kebeza na baliwa mususu ebi place euti te babenga o ba mort subite na baluba ba mort téléchargement zalaka faut faire attention. Faut ko banga makambu ya ko banga mokili mwana azana besoin akene mbule belé na mokili eza mwana atosaka baboti na utu ebisa bino ngata mama mso asilikeli nga ya moko pe mama yaya o mona kanga mona banzo bondele mwambui so moni ngaka na banzo benge mwambui na boyi na problème but mama biso aho bando lobelo banda ya ti lobi abengi grand frère abengi mutubwe yako si sa famille mana robenga osali no peka ino malonga te ba aussi sa famille mana robenga pardon tika na zala bien na mama poso mama langa banzo kangela nga kanda ya o moteke na yo so ba blocage yaya pardon biso to linga blocage na freinage te tika na zala bien na mama na ngai tika na zala nga bien na mama aboti ngai yaya ba mama ona ba nyoko amaka na biso maman aboti ye maman aboti ozo pese maloba kilo to zongi sa su maloba ngoto yo kango ya makasi nala mukandete ndoki to kansi oloka ngai papa kuta aboti ngaloka ngate yo oloka nga ubandela papa ngano swati demo yo so kana bina ngate zela okukola na ukomi sona suka yaya omoni nengo lobi ke mama no akopolo okomise na suka na ebisio yaya afe gaffe omoni biloko lobi na ye olobi onde na yo moko yenda ko polisa yo omoni biloko yo lobi eza biloko ya kozongisela yo aza na pouvoir ya koloka yo ana pouvoir ya ko polisa yo sala keba yaya na baluba tozana liloba oyo ekoki kozala au-dessus ya mama te na bikolo nyonso kaka na yebi te ta mususu na Équateur pona monaka bamongo na bangala bango bazala na bango manfu ozo comprendre na Équateur ezalaka manfu mais ba Congo ba luba
ekolo nili su bokomelanga bikolo bokomelanga bikolo o penze ezalaka ke na mama keba yaya maloba oyo lobi wana ko yaya ekomelo ngambo ekokomelo ngambo so mama wana telemeli bino mama wana so alongoleli bino mukaya ne ya se yaya maloba ekosila bino omoni le tolobaka twaka na lolendo ninyango yaya tango ekomaka sante bandi koningisa webisaka mama limbisa aka mama abotinga ekomelo trop tard miso bato ekosa yo te ba réseaux sociaux ekosaka bino te na ba audio na bino ya lokuta ya pamba pamba oyo ekosaka bino te ata kutu président de la république akopesa mama oyo aboti respect jamais te ko parce que nga naza président mama aboti nga na bano manke lokuta luvunu botapote ako respecter mama aboti ye parce que yebi ke mama aboti so lakeli ye nyonso ko betele kilibiti yaya nyonso ko bambama même ata nzambe na lola lobi yango soki mama aboti ozo respecter te bongo nzambo aza na lolo ko respecter nde parce que pose à la pembeni ya tata nzambe d'abord il faut respecter notre maman aboti yo maman atio na mokili oyo ozomona olobi ndenge eza wana na koloka ona kosala boye na kobebisa yo ebongo nzambe oyo omonaka te oyo omonaka te okoprie ndenge nini prière no atomba si lelo olobi yaya eke nulle part eza longo prière à serve e matata parce que maman n'a pas kangeli bino mazita akangeli bino mazita yango na defozo mona ba makambo na bino ezaka bokei bu bobambami boke bu bobambai botapote bao bazana besoin kokota bosenga bokota bao bazana besoin koloba bosenga boloba tolobela bao bazana besoin koloba bosenga tolobela bosenga bokota tolobela c'est la honte eza soni yaya kande na osala ba soirée na nga ya le 29 mars boy mama na biso asa kotela inga mabondeli yaya mama na biso nyoko makapona ba prière azolela pona nga omona nazaki na ba prière na osambela tata nzambe assister yo le 29 mars omona mama penza azokota mabondeli pona yo bongo yo ya koloba ke yo zela yo ni na wezo zwa bino réseaux sociaux kaka yaya mwana bino pe basi ba ministre te moi